Campagne spéciale pour makambo etali ko bongisa minu to pe monoko eza kuna na centre médical ya Kabinda. Ereka sourire ya kitoko ezalaka malamu esalaka bien. Ozali na posa sourire na yo koma kitoko yokali solo oyo. Ba spécialiste ya service ya dentisterie ya centre de santé de Kabinda oezwami en face ya RTNCP Hotel Investor babongisi campagne de consultation gratuite. Oezali bongo dépistage ya maladie bucco-dentaire minu eza kotungisa yo munoko solo makambo ya ndenge na ndenge o minu etengama o minu ekatana o linu moko koma couleur ya mabe tope ba maladie nyonso tokoki kotanga kati na monoko. Solution ezali awa mobange na campagne du 1er novembre kino moko le 31 janvier 2025. En tout cas, fiche ezali kaka na 10 000 francs ya pamba. Chaque jour bazali koyamba de 7h30 à 15h. Dans la campagne ya bokono ya minu, munoko, mâchoire, ba maladi wana nyoto ezali ko soigner yango. Consultation na biso ezali ofele, tandis que traitement ezo salema avec réduction ya 50%. Donc continuons ce soka yeto kotala ye, to consulter ofele, a futa fiche kaka na 10 000 francs congolais. Et puis traitement nous avec réduction à 50%. Tous allez na maladie autobengi carie dentaire, tous allez na maladie oya monoko solo, tous bengi ba parodontite, tous allez na batu oyo bazali minu mususu likolo mususu na se mauvais alignement dentaire. Ezana batu mususu pe balongola eminu. Soit na batu to kolongola minu. Batu wana tous allez ko confectionner ko to bengi ba prothèse. Na ba prothèse dentaire wana tous allez ko sala ba sorte nyoso ba prothèse. Ba prothèse mobile oyo za kolena ngo tongo olena mukolo mobimbolongo na poka volala tozo sala pe ba prothèse fixe o muta kolongola lisusu te na kati ba prothèse fixe ezana ba couronne ezana ba bridge ba sorte nyonso ba prothèse wana tozo sala et puis na ba tumususu bazali pe mino changer couleur ezana ba tumususu mama zalaki na zemi na ye abelaki mingi abelaki bakisi mwana bota makumi na minu changer couleur soit mwana ye moko de 0 à 8 ans et à beli se bakisi on échanger couleur amine batwana to ça la blanchiment dentaire tout ça blanchiment dentaire et pe ba koko tozo soigner toza pe ko soigner bilenge donc batu nyonso et puis na batu bazalaka mine ezali mususu likolo mususu na se généralement ça se voit avec les enfants pe ba jeune tozo sala to bengi correction de disharmonie dentaire donc tozo sala ke mine ezali likolo mususu na se tozo sala alignement dentaire alignement normal to la tsaba pareil batu ya ba accident to bosani binoté soko salaki accident minu ekatanaki ou bien mâchoire ekatanaki na bitene mibale bitene misatu ndenyo se katani komi tumisama te to sala nyonso awa o to bengi chirurgie maxillofaciale to sala basu ya na nyonso awa to zongisa minu na yo bien to zongisa mâchoire na yo bien to kotango mabende ozonga pe olia normal ndengo zalaki yango wana numéro na biso zali 089 54 52 111 089 54 52 111 081 59 63 487. On a kokoma awa ezali facile. Mutu nyonso o par exemple azoya aoleka pa 24 akokita na station oya RTNC. Era kiti wana ayeti na porte principale ya RTNC. Porte principale ya RTNC ezali na avenue Kabinda. Juste na mopanzi wana aye na porte principale ya RTNC bamura bazali wana eza vraiment entrée principale ba nyonso bakotaka na ngambu nango nde biso za na centre de santé de Kabinda na kati ya clôture ya homme de viard na entrée déjà libanda komona bâche na biso ezali wana akomona pe nzeta mange ezali wana po mutu a perdre adresse na été et puis clôture wana ekangami na terrain donc ezali place moko oyo soki mutu aye akobosa na te c'est plus facile. Soki olingo epa mingi ba numéro yango yo plus 243 89 54 52 111 topo bengi na 081 59 63 487 ndeko yaka po koseka bien na miso ya bato et ça la kapeba bien.